na 100 jours eloko ya makasi ya ebele ya kokokisa makambo nyonso ekoki kosalema yango nyonso te mbala moko. Bato basoutenir kaka action ya mokonzi ya mboka, bato batia maboko mutu na domaine na ye mpo na ete tokoka komatisa niveau ya vie na biso nyonso na kati ya mboka. Bato bazwa patience, bazela ke asala ta mwa mikolo avant ya ko juger nini oyo akosala mpona mboka. Il ne faut pas kozala pressé 100 jours kaka oyo esengelaki esalema esalemi. Mais tozwa patience, tozala patient. Bakongolais na osenga bino tozala patient, puisque eza biso nyonso elongo nde tokotonga mboka na biso. Donc toza obligé ya ko soutenir misala oyo mokonzi ya mboka abandi kosala, puisque magie eza te na ye moko mpe akomona ngo ke il n'y a pas de la magie. Ce n'est que le travail qui peut donner les résultats que nous attendons de lui. Voilà.